Yenge Keno, bandeko nyonso. Yenge Keno, partout au bozwami, au besoin dans la vidéo, Yenge Keno na komba tata kimbao. Bon. Toko banda bongo te photo yimba. Ok. Pour tout la moussa bakoko. Tout la moussa bazinkaka. Batelama. Pour na moussalo ba pesa biso na komba tata kimbao. Parfois ba me fuluke aye, parfois ba me fuluke lele, umalele ba me fuluka, oh parfois ba me ful, oh kumalele ba me fuluka, oh parfois ba me fuluka. Bafwa ba me fuluke takimbangwe bafwa ba me fuluke umalele ba me fuluka oh bafwa ba me fulu oh kumalele ba me fuluka oh bafwa ba me fuluka. Bon, matondo na kombo tata kimbangu lelo tozo solo la likambo moko eza motuya eza très important pour na biso bayindo biso bandombe bisika nyonso tozali tozo yekola oyo bato ebele balandango me balandango na mozindo te ba comprendre bien te peza pe na bandeko musu bayebi yango te donc tozo yokango to meka mpe ko solo lango mo muke. C'est très important. Marambo est grave. Oyo roi belge. Tant que autres d'abord missionnaire catholique pour l'Afrique, Congo, au coloniser biso. Et malobo ya pese bango lolenge o ban faut ba travailler, ba fonctionner na mabele na biso. Et loko mo ba ela ki donc yango de tozo landela yango. Pour na bande ko na biso to benga ba charlatan ba chrétien, ba comprendre nzela nino ba balanda. To landi biso nyoso. Pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis. Mais habitez ce boyo qui déjà parti ndambo à l'obiboui. Azotinda ba prêtre, ba pasteur, ba évangéliste. Oh le lobino bobenga badadi parce que bazaba mindele. Badadi na mino baba mindele. Mindele zali idéologie au bon bazana yango idéologie ya roi belge. Alors tant azotinda bona mabele na biso apesa ba lilo babwe. Alobi nenge bozo kende kuna bozo kende pona ko évangéliser ba yindo ba Congo mais eloko évangile obino bo memela bongo ezali intérêt à métropole et l'axini mindele donc ba pasteur nyonso bate ya bino na Congo partout na monde ba sango batona nyonso tout malobo bate ya bino obino bokanga ba men bobenga badadi eza pona intérêt à mindele yango moni bamboka na bongo eza développer bino bozo souffrir bosambela mingi kolega mindele. Leurs ancêtres, ils prient et se soumettent à Nzambi Mpounou, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiel. Abi ndenge bozo kende relaxa bango évangile mais boye ba batongo bo relaxa évangile ba yebi na bango déjà nzambe bo relaxa bango nzambe te ba yebi ko zo mwasha mutezali mabe ko yibeza mabe ko buma peza mabe ba sambela nzambe yango kombo na nzambe ya mpungu tulendo maweja na ngila ba croya kana ba ancêtre na bango bino bo relaxa bango nzambe te.
bino boko lakisa ba makambo nzambe te na ebite so bolandelo ya roi na lobi siko comme bango mo bazo reconnaître que bakoki jamais ko lakisa biso makambo nzambe siko nzambe ni nango bango ba ya ko lakisa biso po biso déjà tozana nzambe na so nzambe ya mpukutu lendo to croire na bokoko na biso siko nzambe ni no bango ba memela biso po biso to ndima nzamba bapaya o bino bozotanga na bible et bango moko bakolo histoire bakolo likambo bazoko avouer yango alobi pe bien ayons le courage de l'avouer tondima yango parce que bango bazala déjà na nzambe na bango na croyance na bango bayebi ke kosala mabe eza mabe kobomeza mabe kosala boeza mabe to lakisa bango yango te mais au contraire to tromper bango to memela bango lisolo o eza ya biso pour intérêt na biso mais malgré boyoka yango bolingo comprendre bolingo ndima te bandeko na ngai hein to landa lisusu essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. C'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol. N'habitez sur Volandion. N'habitez sur Volandion. N'habitez sur Volandi Mambo Tata ou Alubaki. Imagine babengi biso ba indo ba sauvage. Babengi biso ba sauvage. Pourquoi babengi biso ba sauvage? Parce que biso na bango tozana croyance moroté. Bango ba na auto bengi mabe. Biso tozali na oyo ko bongisa. Sko ekoki jamais ko simba. Po ete bango bazana ka pona ko créer ko sala ka mambo eza mabe pona ko détruire mokili. Bana basala ba arme nucléaire. Ba satan de bana basala. Bakoko na biso ba ebe mambo bomate. Bakoko na biso bando vivre na mibeko moko absolu. O mutu moko ta ko longolo parce que zaki culture mobimba ya bobiso auto perdant na nzela ba ya ba mindele oyo. Mission la bango ba yaki na mabele na biso ezalaki ka juste po ba longola biso na kibonzambe o eza ya biso ya solo ba memela biso o ya bango o lelo pe ba réussissa po photo ndimango ba réussir ceux dans le pays où va réussir ma casque les Congo ils va réussir ça mission la bango kutu o même Robert Johnson a qui invité le long le bac mais non mission a réussi au délai ba soué na ceux qui y a linga ibosuka na 70% mais le est comme à niveau à 90%. Tout Congolais a aliéné à partir de la religion il y a religion chrétienne. OK boy bi na mino objectif religion et yara na mabele na bisoté. C'était juste pour nous dérouter biso, ko déconnecter biso na bakoko na biso, na ki bonzambe na biso. Pe en plus, religion na tango ba ko pesa biso et affaiblir biso. Moi tous au contrôle ya mabele na biso ezate, moi tous à connecter na bakoko na biso ezate. To comme distrait, to comme tout le temps 24 heures sur 24 heures concentré na mamba Jésus à Jésus. Bango à côté bazo piller mabele na biso. Po yemo lobi ah eza pona intérêt na bon pe pona ko yiba o eza bomengo babele na biso o basala ngoti lelo et tant bino botoni sa église bango kuna bazo piller mboka si lelo continuera idéologie ngo ezo sala et comme ça grave parce que vous êtes distrait na Jésus na christianisme bobo ikozongela o eza ya bino bandeko na ngai bango mo baolo bango a vérité mais pourquoi boni na mino comprendre te na ba te ce problème to landa lisusu afin d'éviter qu'il s'y intéresse ou qu'il nous fasse une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Alobi susuboy, n'était soto landi français ou bien. Alobi susuboy, to profiter na biso to piller avant bon motope conscience na bango la mukaba comprendre que mambo biso to la bango ya lokuta avant que batele ma biso to profiter to s'enrichir. Na bozuna bango bande kola subo ebite munduki oleki munduki nyonso mindele ba beta ba yindo pe ezo ba yindo eboma ba yindo lokola religion ezate soki l'union dominer un peuple faut passer la religion ezali arme moko ebi ko endormir peuple mobimba o esala pe réussir pona ba yindo nyonso partout dans le monde. Et religion on ne permettre bango bakota ba guerre na mabele na biso bakota ba virus na mabele na biso pe ba yindo bakoma ben conscient
Pelelo mutunyo so comme on a rejet de soi. Parce que tant que koko na yo oaza yo, koko na yo anande yo parce que yazali source na yo original. Kasomi boiti. Yo ne va bien rejet de soi. Tout le monde a l'ingaz le rôle à bango. Tout le monde a dans monde comme homme idéal, modèle. À travers la religion. La religion n'aime des bases où est créé Babylone Ronye surtout. Yango lobi avant Bayindo bas surtout que mambo biso to eli bango za distraction ya lokuta. To profiter déjà to s'enrichir to bando piller. Et depuis ba pesa mission na tilelo bozo la mukate bozo comprendre makambo te. Au contraire, ils sont comme de plus en plus endormis dans mon Jésus, qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé. Atika n'a jamais existé le rôle en Naïnaïo, à Zalati. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Bande kolanga, na ebite so bolandi lisusu. Na ebite so bolandi eloko bango basili koloba. Roi a ebisi bango boyi. Évangile, mater obino bo bando pesa bato na po ekota bango na mutu. Faut bo apprendre bango, bo lingisa bango o babengi pauvreté. Mutu mwindo amona ke cause la pauvreté nango normal, accepter la pauvreté en trouvant normal. Pourtant bo pesa bango verset biblique o balobi et sengo na mobola o akokota na bokonja likolo. Et mutu ero rozwango aggravant na mutu ne aromo na normal bon. So na nga pauvre et na plus de facilité akota bokonja likolo po naza libanda ya bangambu, libanda ya ba problème, libanda ya ba attirance, libanda ya maramunyo surtout. Mais pas si so naza riche, et ça passe pour notre bokonja likolo. Et automatiquement ero tie le rona na mutu na esalini. O s'appauvrir spirituellement. O s'appauvrir même physiquement. O s'appauvrir totalement. Pour être bangonde bazana et l'or balukaki ya mwana. Et tant obino bozon di makokoma ba pauvre. Bozon di ba verset biblique yana bobi ah bato bakota bokonzi likolo zango plus ba pauvre. Plus ba pauvre mais ba riche ça passe pas kota bokonzi likolo. Et bino bota bona mutu bango kuna baza ko évoluer. Bazo mata ya omoni ba pays na bango lelo baza plus développé koleka ba pays na biso ya Afrique. Parce que to kota ba verset biblique yana na mutu enseignement na on était à mati lelo na ba paroisse ya ba pasteur on a baté ya bato. Eza mawaming bandeko na ngato lamuka. Et umeli to kangami na likambo meto lingo tikate. Vous pensez la pauvreté c'est quoi? Cause la pauvre l'axini. Nous tous les pauvres ça exister lisusu te, même spirituellement ça te. Parce que on est incapable même de recréer le moro boy pour faire avancer mabele moro x ou y. O lelo to mona na mabele na biso. To comme même pas pauvre en esprit. Pourquoi pauvre en esprit? Parce que tu as déconnecté na kibonzambe na biso. Le lot pour se sentir à l'aise famille ben la chrétien, naza musulman, naza boy. Bon mon a ba religion na o mindele ba même on les a meilleurs pour nabino. Ya on les ali donc moyen moko ya Rolanda. C'est comme si oh nyo ces arabes les alara mabe, bangonde bazara na mamalam. Au contraire, bana basala coronavirus. Bana basala sida, bana basala polio, bana basala ba malaria na ba typhoïde. Est-ce que bino woka moyindo to ba africain mon arats afrique basali coronavirus basali ba virus. Pour ni mabe nyo ces arabes pa na ba bombe karabango. Ce que batu ya Rolanda oh bino woza ba modèle les abango. Pe ba même nos religions oyo ezobenda malheur. Imagine, tant on va venir apprendre bato kombo Jésus. Boye bisanga. Nzambe ni nango wana yaka na violence. Po bango mo na Bible na bango balobi. Moko yaba fruit ya Saint-Esprit. Selon Bible na bango douceur ezali na kati.
eza pe moko be bilemba kibonzambe so nzambe akoti na vino fa memelo douceur pe mutu aza na kibonzambe azalaka na douceur moko ekati na ye pe nzambe soki aye na etandi moko boye douceur fe kota na esika na pe esengo ekoti siko bango ntango bayaki olakisa bino nzambe na bango ekomi na violence fo bakata bato bamaboko so boye ondima baoforce bino nzambe na makasi bazoviole bamama na biso mpo bayembisa bango nkombo ya jésus kibonzambe nini yango ezalaka bon mabeka mpo biso tobosana mambo facilement tobosana histoire parce que tokoma peuple moko sans repère parce que tolinga kotala nsima te totala histoire na biso ti yango ezali référence et epesa biso mwa lumière ya kotala nzela na biso eza liboso o lelo tolingi kotala histoire na biso oyo eleka te mpo epermettre efongola biso miso tolingi te yango totambola kwa baveugle tobeta bamabaku tookoya na banzela eza mawa mingi bandeko na nga tolamuka. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai. Okina lobi, bossa l'effort à bengi biso ba nègre. Bossa l'effort ba nègre. Ba s'enrichir te. Pe batia na mutu na boso ba s'enrichir ba okota lola te. Elelo ekota mutu nyonso na mutu. Ekota mutu nyonso na mutu. D'ailleurs, pour nous informer, nous l'eau existera t. L'eau les allées sika yo fanda. L'eau les solo. Obo benga paradis. Les âmes belé na biso Congo. Et tant que forcer bino, beaucoup ma pauvre, pas beaucoup ta beaucoup de likolo. Ah bon, bah ça les faut pour mutu nyonso na mabelé na bango. Azala bien à vivre dans des conditions qui toko. Bino kuna bo souffrir, bo zela beaucoup ta lola. Ti lopé beaucoup ta lola ngote. Et ça ma mine bande konanga. Prêtre et pasteur blanc, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Bolandi, ndenge mo alobi. Bokota ba nègre, ndenge azobenga biso, bubangi ekota ba nègre makasi. Pour lobby, ba la mukate, ba se révolter te, ba réagir te, ba venger te, ndenge ya lobi. Alors, pour que ceux qui te l'amuki, te se révolter, te découvrir on se d'abord soto na bango, ba manœuvre on se ba sala pour nous détruire biso. Alors pour y arriver te, bon on va continuer toujours à dominer biso. Faut te vivre toujours na paix. Alors, pour te vivre na paix, faut ba sani ba pesa son message o ya bango za na Bible. Tala, Bible eza virus mobimba bande ko na ngai coronavirus ko teza bien. Coronavirus eza bien. Boy belé peut bazoa corona d'ailleurs tout corona on peut exister. Même sida coûte ça bien. Parce que nombre de bateaux où la Bible est boumi et détruire, le nombre de bateaux où la sida et détruire la Bible est dit. La majorité de bateaux où on a la Bible na sama peka. Ba kufa bango nyonso. Bible est bouma bango. Et bouma moto na bango. Et bouma moto na mutu na mutu. Enseignement au baye labino, livre au benga sacré, au bolobaza inspiré par Nzambe. Nzambe a inspiré batu maloba moko na livre moko boy pour détruire population. Nzambe ni longa za mutema mabe bongo. Comment Nzambe ko pesa inspiration mo pour détruire batu? Parce que à chaque fois bolobara oh ce livre est sacré. Livre est inspiré par Nzambe. Bon, ton dimi que livre n'est pas sacré, est inspiré par Nzambe. Ton dimi bongo. Siko Nzambe a inspiré batu maloba pour malobana ezala au détriment ya peuple moroboui et détruire na ngora batu moroboui
Donc inspiration nzamba zuitane a inspiré bato moko na mokili po baki détruire peuple moko boy. Nzambe ni longo se nzamba na mutema mabe. A nzambe na Bible na mutema mabe aza nzambe ta. Atanga route na mutema la mukoleka e. Comment nzambe mumba akosala déjà ako organiser mayele moko boy ya mabe a inspirant pas bato na moko boy. N'espace moko boy. Bon nga na pesi no ba message eza pour intérêt na bino mais pour que détruire bato moko boy. Pour eza inspiration na nga na pesi bino. Nzamba na za mabe. Après bon croire na livre à bongo. Bon croire pe na nzambe ya Bible. Bon croire pe na religion ya bongo. Boza mitema mabe bande konanga. Bo milingi te bolingi pe mabele na biso te. Hein? Eza livre sacré te bande konanga. Eza jamais livre sacré. Livre sacré jamais et ma message à boy. O e baby sibino. Na bika bande ko be ba olanda nga ba ondimanga te. Ba o ba ebi nga ba oloba ah mais muto za boy ndeni. Mais ça un jour et rattraper bino place boza. Parce que vérité za lumière za mwinda atobo mi onde ni monana bande konanga. O mambo boyo kangate mona lobango so bo koti partout na